ndenge bayoka kana kati ya mitema na bango soki batangi Jésus na bolingo na révélation tozala ngo pona Jésus Christ yango nde esalaka ke à un certain moment pona kolakisa joie wana nde etindaka ke okangi nanu moto aza na kati ya koloba wana okangi na bilambo olobi me ozolinga obomanga eloko nini ozolinga osala ezali expression ezali bolingo ezali joie oyo ya kolekisa epa moto aza na kati ya kopesa message wana tozomona eza mpe bala liboso te na Kinshasa wana na sala makambo ndenge wana eselekanga moto oyo pasteur oyo Ezekiel biloko ya te yaki ezalaki bien te jour wana tusubui afongoli babiloko moko boye na niveau très supérieur yango nde esalaki révolte epa na nga na simbaki na veste na bolingo kaka ya kolakisa ke ozolingo obomanga donc na bandoko oyoka biloko moko boye moyen koexprime eza te pasteur Ezekiel wana yo est-ce qu'on va tester quelqu'un qui prêche bien. Tant bandi côté l'église était debout et sengoana. C'est comme ça que le pasteur allait sa télémine sengo. Ake kangé na bilamba. Akangé na sengo ya niveau azoteya. Ils allaient que sengo. L'amour de Dieu qu'il a. Bolingo ya nzambe azanango. Parce que na biloko papa wana Ezekiel azoteya. Biloko wana ndenge azotela yango nde passer olesa zo ayoki akokite siko nini vraiment etilaki papa telema ouais mateya yango yuzaki nini passer olesa azoyoka bien makasi soki bazotela Yesu atelemi akangi mutu na bilamba apamboli mutu wana bamoni eza ya nzambe te yo yebi place passer olesa autana nzambe te yo yeka boyo vandi na TV chaque fois obetaka ba masolo na kombo passer olesa neti aza camarade na yo poka oyo c'est le pasteur des autorités de ce pays. Bato wana bayaka bafukami bateli bango loboko bamoni loboko nzambe iko bato wana bavanda bamona Calvin moko boye po atie akalingi suki avandi na TV abanda kozwa pasteur olesa neti camarade na ye tozofunda ye zela na je te confirme ça talanga pasteur olesa zela tu penses que la valeur de pasteur olesa est venu na kati algo sanga soki bokangi ndeko asali analyse bokangi si ndeko moko po asali analyse. Et après, Alvin, parce que Marmanzambe, Alvin, ça va faire 4. Alvin, ça va faire 4 ans. Ok. Bah sujet à pasteur Olesa. Attends, ba photo pasteur Olesa, c'est un camarade naie. A Robert Nam sous la tara balinette wana. Mais presque bango déjà au bandele batanga sur comment pasteur Olesa. Surtout Max wana. Ozomona wi batanga yete. Max c'est sunini. Ba sala banaliza ba camarade na bango ba melana bango ba masanga ba sala bango kindumba kabundele ce n'est pas dans ça. C'est la bêtise, c'est pourquoi c'est que nous voulons faire chez lui. Ça va les enseigner tous. Alvin Ayebake, Azon de la Pamba, Bafundi Nanouté. Les enfants de pasteur Olesa. Oye babanga Nzambe, oye bamoni lobo Nzambe na vie na bango koleka kabundu Olesa. Ils se sont décidés bafunda ye. Tozo me mayende kaka na parquet. Asamba. Ceux qui ont la raison ba relâcher. Ceux qui ont besoin de kokangete, besoin de bolo côté. C'est sûr que nanga zawana ba bêtise asalaka ce qui te funde okanga ye non non la justice ba na nzambe bafunda to bafunda naka mama if ipa love is crazy love is funny José Baila na to solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo komate Bazana mbokani. Bazana France, mususu azana Belgique. Et comme kate. Oh, mais bazali kuyiba. Ah, na rembi na robi. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango bazana France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Hotelelo. Économie internationale. Tata nangai JB Service merci. Ta biloko nangai. Obengene bana batindaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki za mondele. José Baila. Aza mondele te. Aza kaka congolais lokola yo nangai. Na yimisaki yo. JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubenga yangu wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzil.
soki kaka moto akomi na Sainte Thérèse na nsima ya station directement soki tali kaka boyi mbala moko jibe service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numero ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi jibe service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo ya braza tala baza continua jibe service ezalaki ezali soki wane te angolais nali te nango angolais jibe service ekare eza musike Shalom, shalom, peuple de vie de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la retraite chrétienne avec Yves, Ivan, tout ce de nouveau. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà vers le frère Gédéon de notre papa Walesa, Claude Kabundi Walesa, de l'église Centre de Réveil Spirituel. Tous années à la Ebele, comme vous le savez très bien. Baotaki libanda ya mboka disons libanda ya Kinshasa na biso na Mbujimai epai wa bomonaki makambo bimé belé esali ba débat esali ba polémique mo belé o bomonaki kabuni wale sa simbaki mosali na Nzambe likolo ya cher ezaki bongo na Mbujimai ba bengaki mosali na Nzambe papa Ezekiel. Alors en fait il est ndenge nini il y a un témoin oculaire azali pe moko ya ba communicateur ya papa na biso Claude Kabundi Walesa to biso mote ndeko Gédéon boni santé na yo et puis voyage leki ndenge nini. Merci Vipan, ça va, santé ça bien, voyage eleki bien na ngolo ya Nzambe na pesi pe mbote na bande nyonso bazota la biso. OK. Voyage wana yaki na ndenge nini expliquer biso na nupo lelo ça fait néanmoins 2 semaines il paraît depuis vous allez banda ça fait déjà 2 semaines. Ah. C'était la semaine passée seulement. Okay. La semaine passée. OK. Donc une semaine passée. Convention c'est là dimanche. Maman est seulement jeudi. Alors toi dans jeudi. Une semaine. OK, voilà. Tout est banane. En fait et ça le ndenge nini. OK, na Mbujimai, est-ce que zaki na moka ba cellule il y a centre spirituel bien zaki non, le père spirituel il y a pasteur Walesa avant na Mbujimai. OK. Docteur Symphorien Kabamba Tunza. Avec ça que chaque fois la convention en Mbujimai, ils ont 14e édition. C'est que ça fait chaque année à Kendagawana pour répondre à l'invitation pour la roteya l'église na bango. Place à bande musala Nzambe. Place père spirituel na ya Vandaka. Ouais. L'église place Walé s'abimela église wana. OK. Ouais. L'église na bango il était parti répondre à l'invitation la convention. C'était juste ça. Voilà, mais comment on a Arthur Salemaki, Yozaki on a témoin. N'habité on peut expliquer ni na bande ko bota la biso parce que Kambwana est dérangé et tout qui va congolais belé surtout plus va chrétien. Parce que comment pasteur ko le kalikolo ya cher, ninga azoteya ko coller muninga en fait Salemaki ndenge nini. Et dérangé ba chrétien. Na ba chrétien belé. Ba chrétien te ba païen. Païen, non, ça c'est une explication. Parce que un chrétien ne peut jamais parler de ça. Un chrétien. Moutou a andimé l'Inzambe a vu baptême. Andimé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. A baptisé aussi du Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit ne peut pas parler. Donc c'était le quoi? Païen. Explique-nous d'abord. Mais il y a des journalistes, tu as l'andagini. C'est quoi? C'est comme si tout ça sur la journaliste c'était bino vendre na baise. Bo vandika na base bozo zelaka scandale bolo belango yo ndezo journaliste oza mieux placé à informer batu information oyo zo ezali nga information na monaki ezali pasteur alandi mate ya ndeko ne muninga azali pe mosai na Nzambe amati bon na ebité so ezali na moment ezali auction tu ezali colère beta lobaki maloba moko et tout chaque journaliste au moins kaka oyo kité l'interprète là tela batu vidéo interprète azali voilà
Oh. Mais expliquez biso yo zaki Là, il a la poste. Papa. Regarde comme la poste. Il Yo a journaliste de ça là. La journaliste namonaki papa matika oui, au monde, mais est-ce que vous quitté? nayoki mambaluba miana. T'es interprète. L'orateur d'ailleurs, il prêchait en français. Il parlait français. Expliquez biso papa. Nga ya vena comme nga la poste ya journaliste sunga. Nga namonaki amatia simbi na nzoto kaka. Ah, oyo ke le côté. Yo mon geste. C'est le timbi passer aller ça sala bongo yo ki angote. Expliquez c'est ça le mal aujourd'hui. Expliquez. Ndelo ko zo ma biso. Eza oui na komi ko na yo ki posa ko expliquer yo. Voilà. Là na posa yo za journaliste. Moi je pense que le journalisme, un bon journaliste récolte l'information, traite l'information et diffuse l'information. C'est-à-dire, 3 étapes pour ne pas sa information valeur. Quand tu récoltes l'information, tu ne peux pas venir directement sans traiter l'information, tu viens diffuser. Quand traiter, c'est ce qu'on a là. L'information que vous avez, quand vous avez la source, quand vous avez la mais na YouTube, le Zara Moutala, la moki a téléphone na ye, appelle ce caméra. Bon, quand tu as matière, on laisse à quelqu'un de bilamba. Parce qu'on laisse à 60 ans d'âge. Okay. C'est un papa. Il est le père de l'honorable député national Van Walesa. Mais on a ça na makamu. Parce qu'on laisse c'est un responsable. Il est pasteur responsable d'une très grande église. L'église a mené Congo mobile. L'église a liboso o muto aboyi ko tonga ndaku na ye. Alors bina tonga na nzambe ndako tonga étage les 6 niveaux. Atia son serre, atia batu. To samelara place ya bien Congo mobile ma pasteur a liboso tonga église a bongo. Voilà ça. Je te dis Congo 6 niveaux, église, temple de Dieu. C'est comme si vous talaka yango, vous ça l'assemblant. Hein? A 100 000 opang na ville, na bon marché wana, na Barumbu, commune voisine ya Gombe. A 100 000 bandi ko tonga ti a tongi temple 6 niveaux. Mobi mes églises, yo kota yango yebi. A ti yango a tongi linzambe temple. Engager ba moyen. Alors je dois avant ngai ti azo tonga ndako na bande vendre pas na wana na limité. Kota paka du mawana. Mais le bien tongela nzambe temple nga wale sana bunga na tikela que je construise d'abord un temple pour Dieu. Et là on va pasteur belé ba salate. OK. Le même wale sala. C'est comme si bon sana comment il fonctionne lorsqu'il est saisi par l'esprit de Dieu. Je vais te dire en bougement il aurait salemi eza convention ezalaki na 6 orateurs. OK. Un pasteur qui venait de Londres. 3 pasteurs qui venaient de Lubumbashi. Un pasteur de Mbujimaï et le pasteur Alessa qui venait de Kinshasa. 6 orateurs, bon, 7, y compris maintenant le pasteur responsable. Okay. L'autre de la manifestation, c'est que tu as 7 orateurs. Okay. Maintenant, il y a mi-balé par jour. 2 orateurs, 2 orateurs. Pasteur Alessa, je pense que tu as l'image ensemble. Hôte, c'est qui père spirituel. Père spirituel, na yende hôte. À Ben Sissikoyo, beaucoup plus de pasteur que Matunza. Ok. Oyaza papa bota ba nebele, aza na pasteur rebelle na monde. Papa wana vana na Mbujimaï. Ok. C'est comme ça que pasteur Wale ça a longo a commis na aéroport ba journaliste ba qui plein aéroport ya mbaye. Ok. So total to boni ba journaliste ba yé ba interviewer et après ba bandi ko tcha ba mboko na poche bazo kabele mbongo. Ah bon? Ba lobi pasteur Wale ça zoua ata 1000 francs. Na batu ya ba anja RVA. Na ba policier ba tozo wele le pasteur Wale ça mutu zo lo asimba ata 1000 francs na nga ya $10 a pesi. Considération dans le mouton aïe a une bénédiction comme ça n'a pas 7000 francs ok tu vois kolonga qui n'a pas journaliste na cortège de l'aéroport jusqu'à l'église à combien à côté il y avait un orateur qui prêchait il y a vendu dans bureau à lobby n'a dérangé il était pas sûr qu'il y a côté église de Sepela Rabato bazala ne sengo romona avant dit ya batami na bureau lorsque premier intervenant sur ce côté il y a aïe kokota le bien que tu côté l'église tant au côté certes c'est mais makasi a kiti likolo. Le deuxième orateur c'était le pasteur Ezekiel Azam Mbujimaï. Pasteur Ezekiel, bonjour pasteur. Pasteur Ezekiel Moulumba. C'est quelqu'un qui prêche bien. Déjà il y a un mardi. Moi je suis parti à Mbujimaï le lundi préparer l'arrivée à pasteur Alessa. Il y a jeudi.
Ok. C'est-à-dire lundi nazalaki na culte, mardi nazalaki na culte. Le mardi pasteur Ezekiel on a teyaki. Après j'étais avec lui au bureau la PCM Bote, j'ai pasteur Olivier ça la misoni. Nzambe azana batu na ye ba bon prédicateur, te bazana mbujuma. Ah bon? Ah ba bon prédicateur bazana mbujuma. Qui te sont te ba ko ça biso. Ok. Ce monsieur là prêche Dieu. A teyaki bien mardi. Maintenant moi je parlais la nuit du mardi avec le pasteur Olessa. Je lui donnais quand même rapport, il y a un culte Zoleka, l'intervention de chaque pasteur. Je lui ai parlé à Ezekiel Wananengate. Il me dit ah, garçon, on a été bien makasi à terre en 94, ceux qui en 95. Nasina yoka ye ba moul bakala makasi. Naza posana yoka vraiment nengazoteya. Il était soifé aussi. Il s'est fait que les autres bureau et qui a un programme qui devrait prêcher le jeudi. Jeudi, pasteur Olessa continue à l'église. Deuxième orateur, pasteur Ezekiel. Il a commencé à prêcher. T'as la vidéo. Au moment où quand il prêche, l'église était debout. Tout le monde était secoué. Parce qu'il prêchait très bien. D'ailleurs, sur Kinshasa, on a une église ici à Kinshasa m'a invité, bien prêcher encore ici. Lui, Ezekiel, là, non. Comme c'est pas important de faire aussi la publicité de l'église en question. C'est quelqu'un qui prêche bien. L'église était debout. Et Sengoana. C'est comme ça que le pasteur on laisse à téléminer Sengo. A que kanye na bilamba. A kanye na Sengo ya niveau azoteya. Je te dis côté lema, ya wana kamwe nabi. Bino bazo sala mosala na binoté. La première des choses, il fallait commencer par suivre, c'était même quoi la vidéo. Avant action OSA le mamuto ya lobaki nini. Pour yo Yves Nengoza bo vanda bamba na beto mbata te ce que c'est le logoté. Pendant qu'on a pas robeto mbata, c'est-à-dire faut aller dans action moko sali, aux années logo moko lobby, ou bien il y a eu un geste qui m'a poussé à agir mal peut-être. Le pasteur on laisse ça. Je te dis vrai. Les Alakiens Sengo. L'amour de Dieu qu'il a. Bon lui moyen nzambe azanango. Ce que biloko papa wana Ezekiel azoteya. Biloko wana ndenga azoteya yango. Mais pasteur on laisse ça ayoki akokite. Ce qu'on nini vraiment est qui papa Téléma. Ouais, Mateya. Mateya ngo yuzaki nini. Ouais, yoka yango. Yoka yango yoka Mateya wana. Mutana solo bani. Mais pengle muke. Alobi soki ndoki. Azana kindoki na kati ya motema na ye. Azana esprit wana na nzoto na azana ndoki. Lelo ko tube akofana avant sibino alobi na lingina tubela na zalaka ndoki. Eka lali kindo bandoki bayeli ba petise yo kondi mateko zandoki. Lobi abaluki alobi te ngana za ndoki te biro na lobi lobi za lokuta. C'est-à-dire eloko kindoki, eloko ndoki azana ngona nzoto na ye. Esprit wana epese courage wana ke a changer maloba batu pe bandimelie. A quand même plus forte raison ceux qui osent en nzambe. Ceux qui osent eloko nzambe na nzoto na yo, okomiyoka yo boko. Ce qu'on a bandi ko expliquer eloko nzambe ninge sala kana nzoto. Alors eloko wana ko sala yo okoyoka neti. Ezo so na makolo, ezo tamolo na libumbu, okoyoka neti muto liboma, okomi liboma, okomi kizengi. Eloko wana ceux qui osent na ngona nzoto na yo, tango zo sambela. Tango zo ka parole de Dieu. Tango zo lingo sala likambu ya nzambe, ceux qui osent na eloko nzambe na nzoto na yo, okoyoka yango. Et donc, on est ce que façon, oyo, toyoka yango, nde na yiko expliquer binoté. Nde no papa wana zoloba. Parce que biloko wana zo se retrouver, parce que ça se retrouve dans son bain. Azo mi kota, azo mi mona na vareuse na ye, azo qu'est-ce qu'on est pasteur wana zo te ye. Alors biso ko zane loko nzambe. Ndengo yo zo yoka wana, okoyoka neti libo zo salo pasi, ozana tifoïde, ezanini, ozo yoka bien te. C'est-à-dire c'est pourquoi on a besoin de païen, il faut pas l'obamabe. Tout enfant de Dieu qui prie, yo tu vas dans une église au monde, mutumo kazo sambela boya zolela. Azo sambela zolela. Au monde en église mutu azo sambela babandi ko sauter yo moko zo sauter. L'esprit de Dieu lorsqu'ils ont quitté dans nzoto mutu. Mutu na mutu azana eloko yo kaka. Azana ndenga yo kaka yo ki ça c'est la présence de Dieu. Lorsque tu sens la présence de Dieu en toi, la présence de Dieu est toujours mouvementée. Présence de Dieu mais en action. Mutu azana présence nzambe ta ko tia commentaire mabe akofinga akoloba ayebi na c'est quoi la présence de Dieu en toi. Pour pasteur zoteya sur la présence de Dieu. Si tu as l'esprit de Dieu, si tu as quelque chose de Dieu en toi, il cherche à expliquer ce que nous, chaque personne sent. C'est ce qu'il nous expliquait. N'oublie pas que pasteur Olessa nous a toujours dit ça. Alors
ndenge nazoyokaka soki bazoteya Yesu bien soki bazoyemba bien si un musicien chante très bien nayokaka neti biloko ezotambolanga na nzoto nazoyoka neti nalingi na mibombo epi paster Walesa wana makambo abandango kala paster Walesa paster na ye wana Kabamba Tunza il prêchait les années 95 bino baza ba YouTube te paster Walesa paster Kabamba Tunza bando te paster Walesa longoli sapato longoli bilamba longoli atiki abimi ki yezo le lancer matana banzete abimi l'église nazokufa amati na nzete Ah bon? Aza bongo ndenge azoyoka kuna histoire depuis yoka nazosoma ma YouTube ezate bato lelo tovandi tokomona nde tokomona kosamba na YouTube nana 5 paster Walesa aza na voiture moko paster na ye azoteya bien aya alalele na nzoto ozobomanga ndenge ozotoya bien nazoyoka nayebi te oyo nazoyoka ndenge akoexplike yo paster nazopesa motuka na nga omoni papa wabota paster Walesa asi akenda kofunda père spirituel na ye wana alobi afunda asaleli mwana na nga kisi boni bato baza ebele na église bapesaka biloko te mwana na nga alongolaka na bilamba azotika na église se bosaleli mwana na nga kisi mwana na ngai boni bato nyonso bayokaka o bato bayokaka boni oyo ayokaka wana bato nyonso bazoyoka yango te mwana na ngai paster Walesa asi avida ndako na ye boya na ndako bobimisa biloko nyonso garde robe bilamba tu salon kala aza na lopango moko résidence na ye avandaka na Mbujimai na avenue Kalonji place bato bayebelaka Bundu Walesa banda mosala nzambe il a une parcelle bazoteya bien ti atali paster na ye paster na peso lopango wana aya Kinshasa andima bima na lopango na ye aya Kinshasa ntango aya Kinshasa il avait une parcelle aya locataire yoka niveau ya moto wana atika lopango na ye moko une résidence qu'il avait akabela papa wana me ye andimi abima nake futela mena pesa nzambe lopango azobenga père spirituel na ye oyo nazomona aza mutu normal te aza nzambe mais expliquez biso omoni atongeli ndako na Kinshasa te namoni tozokenda expliquez biso ongisa biso que c'est pas la première fois évangéliste Claude Kabunda Walesa asala acte asali lelo déjà asalaka yango mo ebele déjà soki plus loin tozongi na image ya mama ya Ndunda tomonaka nde pasteur agangelaka maman ya Ndunda. Est-ce qu'on a peut-être une option? Je te réponds par cette vidéo. Okay. Tu as la vidéo. Au moins, c'est un pasteur. On a toujours limité Kala. A toi, tu es pasteur, on est sakangé na bilamba. Pasteur, on est sakangé na bilamba. Nous avons touché. Façon zoté, on a monné toujours l'ingo bomanga. Nous avons perçu deep nanga ya armada. Atindi chauffeur, quel mal on a mis bimisa mutukara na ngopé ça pasteur. Pas toi, tu as la vidéo. Ok. Suivant en image. C'est parti. Amen. Amen. Vous entendez? Ça a touché la parole. Je suis touché par la parole. Je lui donne le véhicule Armada. Maintenant, je peux essayer de jeep Armada. Pas que les gens soient jeep, n'a pas essayer Armada. Baya na ngwa zonga na ngana bako. Je peux essayer de jeep Armada. On s'en va. On te m'a ça touché. Le faut yo sala ka mona na ntaye o sali o peut essayer na lisoma pour Jésus-Christ. La limité le on a compris ça lo. La limité le on a compris ça là. Pour Jésus-Christ yo zoteya. Mutuka yango wana ye. Bobeta maboko pona Armada. Bon filmango bien. Pasteur Bukasa Chilamba mutuka na yo. Armada. Eza mobimba. Bon filmango pe na sima. Bon contrôler ngo nyonso soki eza na boss. Fongola pe ba portière mwana papi na ka festa na yo. Bukasa Chilamba. Pona Jésus-Christ. Fongola portière mwana. Papi fongola portière. Bozo ke na mutu wapi?
Sima Simeza Mobimba Kabu Kasachilam Kabunji wale Sanzambi wan Kimeme kulambula bintu Zambe ngayo nazo peso biloko motema nde nazo pesa Mutuka yango wana armada batu. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous continuons déjà avec le frère Gédéon, ou aller ça te bien bon évangéliste pour ça. Mon père va ça tout le mais quand on a déjà acte Papa Sali, c'est bien bon. Il y a repé ça pour mater côtier. Mais malobane et moko Lungo bomanga bon. N'habitez mais quand on ouais, c'est ça que je te dis. Lungo bomanga. Oui, n'est-ce yoka. Au moins vidéo eza kala no. Azo kabela pasteur omutu kakanye na bilama. Aza bongo. C'est que ndenge azo yoka. Yves exemple a bien appelé ses animes. Eza lokola yo Yves libumo zo solo passe. Oyebi singa frère Gédéon. Oyebi petit ovani bonazo ka libumo zo swanga makasi. OK. Ata na bimi na ke pharmacie na somelo kisi na pesi yo. Est-ce que douleur yo zo kanga na zo gango? Nazo gango te. C'est ndenge ya yoka ka biso to yebite. Yango zo miyo kaneti. Ceux qui bazot tanga kaka Yesu bien. Ata ba musicien. Musicien ba l'église na biso wana. Oh. Parce que on est salinga bomaete. Azo yemba boyeti parce que on est ça hier à lobby. Pour à l'époque, biso dans un système on neti. Bambongo bando ba tara action de grâce. Babomba yango ti peut-être bako bomba yango ti pendant même 5 mois. Ba ba sali kamumbala moko. Alors biboyena bambongo nyoso action de grâce ayena bayena mal mobimba boy. Atombo ache mission na moto bikende. Zo bambongo nyoso kenango ndenge zo te ndenge yembi. Pasteur Wallace les années 97 98 akabela ser moko ser bato bandami muyenga bato zo yembela nzambe na tuluba bazo kumisa nzambe ser na biso moko Mireille. Azo yemba bongo ti pasteur Wallace na voiture ya télémélé. Na pression mutuka oyo. Akaba plus de 200 voitures, 200 voitures na vie na ye. C'est que voitures 200. Je te parle de 200 voitures. Ah bon. Quand il y a des voitures, il y a dimanche où pasteur Wallace tellement dans l'église, a bien un collaborateur na union sur la mission sur kabela ba voiture. Oui bien. Ba musicien, drummer, batteur, mutambo ndé batteur. Ba ba. Musicien, boya. C'est ezala kola Zoa fongola. Ba collaborateur ne ba pasteur. Bana na union sur serviteur de Dieu bazala yo na kabela ba voiture. Azabongo. Lorsqu'ils ont biloko wana na nzoto na ye, il voit que Dieu est au-dessus de tout. Il y a un tubambongo, tubadollar. Ce qui a ligné ça, la sala kambala moko. Voilà. Donc la réalité, au lieu peut-être, et ça qui est bandego musu, basa la analyse, ou basa ba chrétien, non ba ope ba chrétien, non ba journaliste y compris même. Tout le monde analyse belé qui est zongi. Il y a pas païen. Il y a pas païen comment ça? Tout est gaga. Ba analyse belé salami, la combo ya pasteur Claude Kabundi wale ça et belé. Ba munyango nzamba na katiti. Comment nzamba roza na likamba boya ko coller muninga pasteur na plateau et plutôt j'allais dire na chair. Pour ça les actes nous de salami wana et belé banaliser babiza makamba bonzambete. Yo zaki wana. Nengi osolana no bandeko bata la biso ba o ba sacrifice banalise to mona qui peut plus loin encore ndeko na biso Alvin Beya à ça qui analyse na ye mais un message comme lié à moi mabe à cause de l'arrêté apportement nyatindi kotobe papa j'ai donné beaucoup sur Facebook en fait analyse bandeko basali bazali belé déjà tu as la Rolex Satan baza et belé tu as la Rolex Satan tu as un esprit nzambe te comment est-ce que muto azoloba ceux qui passaient wale ça azoyoka bien makasi ceux qui bazote ya Yesu atelemi akani mutu na bilamba apamboli mutu wana bamoni que za nzambe te mais ba expliquer biso comment David qui était roi azobina liboso bato même moi c'est oza bokonzi monene kobina boyete alobi yozo pexanga lelo yebi place nzamba lokotanga. Lorsque j'étais dans la brousse nazobunda na banyama na zamba yo zalaka wapi nazolala na solo banya na nzoto banya ya banyama nzamba longolinga na zamba wana na ina ba image wana olekse bino ndako ba pasteur Wallace. OK tubandako na bango mabele ya mike azaka ta kutunga bandako ya minene na mbujimai malobi pa na bango etikali lokola na zamba oyo nzamba monaka David nzamba lokotaka David na zamba aboya lobi etikali musée. OK bien les amis na biso c'est que Dieu est capable de remonter nga kabundu laisser na tubandako mabele oyo
ndako mikuse boye soki mettre 30 mpona kokota fo kota boye wasko mpaka duma kutu bien wasko na mundenga mbujimai epa na lopango na bango to bandako wana eza ata 30 na lopango moko se to bapiesa mike siko nde epa na bango place abalela mama Angèle Dieu est capable c'est que l'air abala epa na bango yango wana l'air kabundelo eza biso tozobetela lisolo na émission lelo nzambe lokota esko na to bandako wana. Je voulais répondre na bateau bavandi balobi nzambe azala kati te bona kangi mutu na bilamba ba expliquer biso kasi David qui était roi azotelema azobina liboso bato azobina même moi ça azopekisa ye on va laisser qui ni bourgmestre ni chef de quartier aza serviteur de Dieu na mboka oyo à part que la serviteur de Dieu aza rien mais na lola aza ministre de défense na gouvernement de Jésus-Christ c'est quoi on va laisser azo se sentir poussé par l'esprit de Dieu, il agit selon ce qu'il sent. Et puis, il faut expliquer, et pas les païens, ou les vendus, c'est quoi l'esprit de Dieu. Il y a Alvin et l'esprit de Dieu. Il y a Alvin, ou Alvin, et l'esprit de Dieu. Moi, on a été le bon de quoi, Alvin. Asa moi, on a pas nanga. Et vous avez l'âge nanga. Ah. Oh. Le bas, tout ça la logique. C'est la logique, il y a l'âge nanga. Tout dans la remorque respect. Est-ce que ça lobby moi na Alvin c'est na fingi. Mais as évangéliste, c'est éviter qu'Alvin a mon Seigneur. C'est un esprit de Dieu. Il y a l'esprit de Dieu. As évangéliste. Est-ce qu'il a l'esprit de Dieu? Et puis on a Facebook est-ce que moi si je vais agir qu'au fond Alvin il faut comment on a Facebook na avertir. Apôtre Manyende ba message ba ndo solo na ye. Apôtre Manyende muto akoma ki alobi et puis apôtre Manya félicitations. Ala kisindeko Alvin, parce qu'ils aiment dérouter les enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a Alvin a bien esprit en termes lorsque l'esprit de Dieu descend? Quand David dansait, les esprits mauvais qui étaient en Saoul sortaient. Il y a eu l'action du Saint-Esprit lorsque quelqu'un est saisi par l'esprit de Dieu. Attends, j'arrive. Il est sur Azoya YouTube à Vandi na sentiment. Il n'est pas... C'est pourquoi on a bandagi na yo. Est-ce qu'un journaliste peut venir parler sur base de baise sans vérifier? Et puis il s'est dit, est-ce qu'il y a quelqu'un logo balobaki? Parce que je t'ai dit, un vrai journaliste récolte l'information, traite l'information et diffuse l'information. YouTube n'a pas Kinshasa, il y a Sony Boyepo Nani. YouTube n'a pas et Saliwana. Akoki ko sala ngo to zota na Congo Web Pamba na chaîne oyo directeur de programme azali basala ka grille oyo bazana grille de programme ozo sala conducteur ya émission azana conducteur ya émission YouTube azana cahier de charge ni ya koya cahier de charge ni ya koya et puis écoutez Aïbine basala conducteur ya émission Aïbine. Ce qui a bien la conducteur à l'émission. Est-ce qu'il peut rester en face de la caméra, faire une analyse sur une information qu'il n'a pas traitée? Mais les réseaux pour mabino le na Congo na Kinshasa ya YouTube. Bino réseaux c'est la matière récoltée, mutakala mutwane bimier bolobeli. C'est là. Écoutez, pasteur Alès ça va te respecter. Na mboka oyo, c'est le pasteur des autorités de ces pays. Bato wana bayaka bafukami bateli bango loboko bamoni loboko nzambe zela bato otaka partout dans le monde bayaka passer on laisse assembler le bango besoin de ba témoignage à minene bazota la biso yebi ba misusu yo yebi obetela biso solo mo mutu moko yana sonde azoko ko na porte na bopito nyonso esimite ayawa passer on laisse attirer loboko ayoki bien mutu na za envie siko bato wana bavanda bona Alvin moko boye pour acheter akalingi suki avani na TV abana ko passer on laisse les camarades na ye bazo funda ye je te confirme ça. Talanga, pasteur, on laisse ça. Toi, tu penses que la valeur de pasteur, on laisse est venue la gâte. Et après, Bojuni. Alvin, parce que Maman Zambé, Alvin, ça va faire 4. Alvin, ça va faire 4 ans. Ok. Sois calme. Bah, pourquoi tu as YouTube, il est là. Bah sujet ataka ya pasteur Olesa ataka ba photo pasteur Olesa teza camarade na ye akobenga na mususu na lata ba lunette wana na presque bango déjà ba bandela ba tanga sukoma pasteur Olesa surtout ye Max wana
ozomona oui batanga yete basala banalize ba camarades na bango bo bamela na bango ba masanga basala bango kindumba kabundole ce n'est pas dans ça basala bêtise wana te yo so yoka na parc azo samba oso yoka na dossier mutu oso yoka esiko kembongo mutu c'est là mais ozo katanga ibo bolingo sala ngo lelo pourquoi parce que na ça va faire 4 ans total à na misu to lobaraté bato bakota na YouTube ne romona qu'il y a des émissions où chaque fois il attaque même les enfants de pasteur Olesa. Tant qu'il y a na TV le poids bana ça la banalise na comment pasteur Olesa. Azo bossa na pasteur Olesa na bana za na trésor, azana ba van bana boti biologiquement. Oh yewa ya ko telema na bango ça la bango faste. Pozo azo ta caméra zo loba. Apakoli poudre bela kalingi suki na mutu bien. Il doit respecter les hommes de Dieu. C'est pourquoi c'est que nous voulons faire chez lui, ça va les enseigner tous. Oh bah ça ramène la rabasselle en Zambie. Bah que les serviteurs de Dieu méritent double honneur selon la parole de Dieu. Si toi tu te vois capable de manquer du respect aux hommes de Dieu, pasteur Olesa est entouré de ses enfants. Il est pasteur de président des cours et tribunaux dans Mboka Oyo. Aza président ya aza pasteur ya d'autorité dans Mboka Oyo. Bah toi même so ba revendre na bango na bango batalaka Alvin moko boye. Ce qui a me libiamba, aya vani la TV ba ndolo ba mabe passer on ça. Et puis nous on le laisse. Et tous ces gens là. Prochainement, aya ba qu'on respecte les hommes de Dieu. Ba ça na Nzambe ba funda na raté même nulle part. Yesu ye moko tozo ça. Zala. Zala calme eza. Nazo komelona. Yesu ye moko. O biso tozo sambela. Tant azo na temple place ya ko sambela Nzambe akuti ba komisa ngo wenze. Il a agi étant humain. C'est un message pour vous faire voir que il faut que banga yango. Okay. Na Congo le Kinshasa na personne image auto là. Ba journaliste lorsque pasteur on est en avion. Ba zo na ba interview mais ba zo ba ndo kabele ba 1000 francs. Ba zo yana ba mbongo zo kabele pasteur on est ba zo le papa si maman nanga. Ils ont la considération. Mais à Kinshasa mutu ba boya vande yebi place pasteur on est ça autana Nzambe te. Yo yaka boyo vande la TV chaque fois au beta ba masolo na kombo pasteur on laisse les camarades na yo pour aza mosala Nzambe c'est moi na yo soka za moi na za exemple président à cour d'appel par exemple ou bien za moi na yo moko aza magistrat ya vandi ayebi ke ngai na bando bota te pasteur on laisse assemblée la lelo na ko bota avanda monisco yo yivi pas moko boyo vande zo finga pasteur on laisse la télévision na yo atika yo pe il va te porter plainte alvina yeba ke azole la pamba bafunde na noté munoi na publier et pas sur la page na biso église totia ngoté à part apôtre manya camarade pas apôtre manya ndé babando solo là à part apôtre manya muto ataki ngo na YouTube na Facebook na ye akomele batoko la Balvin comment est-ce que tu peux venir diffamer une grande personne comme Kabundu Alesa tu n'as pas de preuves mais tu viens parler avec imbécilité batoko la binozo mérité za la makala. Les enfants de pasteur Olesa oyo babanga Nzambe oyo ba moni lobo Nzambe na vie na bango ko le Kabundu Alesa ils se sont décidés ba funda ye déjà Claude Kabundu déjà il y a pasteur Olesa dans les réseaux sociaux te non biloko social mais ala ndaka ngote non OK azala na réseaux sociaux te oh ngai vo Facebook ya Olesa azala na ngote batune bataka ba Facebook na bango azala ba biloko ba WhatsApp o kutu yebi sikoyo akoya ko landa Alvin journée ayebi bango Alvin asala raté biso ndeto yebi yango na bana Nzambe. Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message au Samina Bisso que tous là. Les orphelins ont besoin de nous. Alors, les lois qui n'ont jusqu'au rappeler que orphelinat Vida, ils allaient toujours coexister. Bana baza toujours na besoin na biso. Si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà, le temps nous est donné et on met le message au Père Kolobete. Tozongela, premier amour na biso ya ko soutenir. Bana na po le lobalia. Bana lopo le loba tanga. Bana na po balala na place ya bien. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même le plus petit geste de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat Vida Jardin d'Eden. Esika oyo to encadra bana na biso, bana na bino
Ce qui toyaka mingi pa na bino ezaka mingi pona lisungi ya bana. Awa tozana difficulté ya mai. Boye debiso ba citerne na mai poto gardaka mai. Bana bazangi bambetu ya kolalela na ba matela. Biloko akolia boyebi keno bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso. Bilamba kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe. En tout cas botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant. Pour l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference in these children's lives. Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grands frères et grandes sœurs, vos dons permettront à ces enfants de survivre, alors soyez généreux envers eux, car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse. Oyo bamoni loboko nzambe na vie na bango mais bamoni que garçon oyo impolitesse ne lege belé. Il ne peut jamais venir parce que je te dis les autorités de ces pays viennent bafukami, ils leur imposent la main, ils viennent témoigner. Batozo mona loboko nzambe bazé belé. Mais Alvin moko boye kaka il parle chaque fois lorsqu'on lui laisse. Cela veut dire que tu es faible. Donc cette fois-ci oui. Ouais, cette fois-ci les enfants de pasteur Walé ça se sont décidés. Il est resté encore avant des années. Dans cette décision, ils ont binondé. Le pasteur Walé ça va décider. C'est même quoi agir na kombo ya tata na bango bazo vilpande chaque fois na télévision. Non, peut-être que la bino ba communicateur oui. Moi j'accepte ça. Pour cette fois-ci. Pour cette fois-ci j'accepte. Et bino ko sala ba biloko yo na kota la bino mingi. Je vais te rafraîchir la mémoire. Dernièrement na Zana Lubumbashi, Jérémy Louemba ayambi garçon moko période de sa de martyr. Ayamba garçon moko auta soki ba Congo. Nganga moko boye bana wana bayaka oyo baza banganga. To ngai naza nganga boko mona walesa martyr ko simba ayaka ko lukanga nde na selele bakisi. Siko mutu wana biso to yebi ete. Équipe nyonso ya pasteur walesa ba décider ba kanisa Jérémy. Aza camarade na yo tuna yete. Kaza na Lubumbashi. Ba bengi nga omoni batu na yo. Jérémy bazo kanga ye comme ça de misela biso nganga wana. Po biso to yebi nganga wana te. So to ko lukanga kolo émission ala biso ka singanga wana. Lorsqu'on m'a appelé, j'ai vu Jérémy, j'ai vu ses enfants, j'ai vu sa femme. Mais c'est un robotique. C'est pas important. Mais je Chic Moukadi. Ayamba charlatan et belé panayegunat. Banana les gars, prophète, pasteur na chebi sokuna. Banana mususu aleka wana leka kofinga na kofinga walesa. Ba décider na bureau ya pasteur Walesa na batu. Bazana bana na ye oyo. Bazana liloba koloba pe na mboka oyo. Balobi non papa, cette fois-ci il faut to kanisa journaliste wana ko bimisela biso mutu oyo. Basali là bazo sala convocation pour batinde la chic. Ba yena maboko na ngati. Na bengi chic, il est là. Mais ce chic, déplace-toi. Bazo linga bakanga yo. Mais je vais gérer ça. Dans la télévision. Tout ça là, professionnel. Mais pourquoi pas pour Alvin aussi? Alvin, ça fait 4 ans total. Au moment où ça la bêtise on a nyoso. Jérémy a salé en tic. Notre c'est Jérémy dernièrement dans Gefa naï. Jérémy avant dans Gefa wanawa. Alexis Gefa vidéo mogo, il a passé on laisse prier en langue comme ça. Gefa lobby à escroc. Gefa et Walesa. Qui peut être escroc? Est-ce qu'il faut accepter ça? Pour les journalistes, ils ont posé à vue. Tout sur le nom, tout à la série. Pour les gens posé à vue, batala yo. Pour YouTube, écoutez le mot. Ah, c'est là. Jérémy, na auto veille, avion lobby pour voyager. Abenga, c'était samedi. Nazo avion lundi. Abenga, s'il te plaît, il y a un lobby dimanche, tout ça la télévision, c'est na royauté.
Tu l'avais dit ça. Dans un message, Jérémy n'a rien été. Parce que moi, je vais me déplacer. Mais vous pensez mal. Moi, je suis avec Pasteur Walesa. Vous êtes mes amis, vous êtes mes frères. Mais Pasteur Walesa, Marambo a bien côté. Mais ça va bateau pour décider. Ça va bateau décider na combo tata na ba. Moi, je suis dans la boîte. Mais chaque fois, j'apaise ça. Qu'est-ce qui vous empêche de travailler comme professionnel? Qu'est-ce qui vous empêche? Est-ce que pour moi, Galvin, un grand journaliste, il faut finir à pasteur chaque fois. C'est une analyse. Quelle analyse? Mais il n'est pas écoute, pour arriver à faire une analyse, il faut d'abord traiter l'information. Tu as les données en main. Tu te dis que voilà, par rapport à ce que j'ai, je viens faire une analyse sur base de ce que j'ai. Mais est-ce que garçon Oyo Alvin, à cette analyse vraiment, il y a au moins, il y a une question posée. Papa, il y a une critique négative aussi positive. Peut-être que nous sommes continuer négatif. C'est comme si on est la chaîne, il y a des émissions à 35, il y a négatif. Il y a neti. Avant de voir comme on ne sait pas à quoi titre à l'okuta. Bakangi wale sa magicien. Et bien après ça on a l'action. Madame Moutounabino. Ouais. Ne le on a chuté. Batu bazabongo. Les cupides sont comme ça. Vous avez très bien. Mais c'est ça, je chute par là. Les cupides sont comme ça. Le moment où il était là, Zolia, Bazola Tseba Veste, Bazo Kabele Bambongo. Parce que ça va m'embêter. Mais lorsque Bakutu ke Bonzambe wana oya lobagawana, eza katina, pas passer on ça. Ce que ça la Bonzambe, tu ne vas pas encore te laisser dans couloir naïe. Ozomona, lorsque le pasteur on laisse à Vanditi, à Monique non, il peut être loin. Et là que ça la bango eza mais la mona bablo mususu mutaza fanatique à musicien tel et que musicien n'a pas possibilité de couper un musicien on a été à l'amitié adversaire na télévision pour attaquer kaka zo kaza na bolingo mutuana et donc ça la bango na bango bazo ka bango ne superstar olese mais moi ba monezati moi ba moneza susute mais bobo mamoto décision no il sera le premier pasteur na Congo au Kangisa. Tellement Kalama au Kangisa journaliste à côté de prison. Basé belé. Pasteur Moïse Mbi basé belé. Et Sopabino. Telingi bongo scope biso to kotana na liste on a pona sopa biso mais to pesa sa discipline. OK. Voilà. Biso to vita biso to kanga été. Tozo me mayende kaka na parquet. Asamba. Ce qui a na réseau ba relâcher. Ce qui a biso to kanga été biso to na bolo côté. C'est sûr que les bêtises à Salaka, ce qui te fondent au Kangaye. Non, la justice. La justice. C'est pourquoi on demande, il y a tous à la justice, il y a bien. C'est quoi la justice? Il y a bien. Et la justice, c'est trancher ma cambo bien. Yo salinga mabe. On est dans Kangona bilamba to bunda. Na memio na justice. Yo moni pasteur wana te. À force ya moni pe na réseaux sociaux batozo kosele makambo mingi. Pasteur Ezekiel. Mezo pe so vidéo. A moni batozo kosele makambo mingi. Alongwe na ndako na yeko luka pasteur Walesa na chantier ba yambani bazo seka. Alors bi ngazo problème pasteur Walesa te. Côté na ndo te yende seli, yenda yede loko sala kiye akanginga na bolingo. Tu sais à la même pasteur Walesa na bureau ibseni. Ayambia bandiko lela le même jour na bureau. OK. Ayambia pasteur Walesa. Pasteur Walesa, eloko oyo eza kati na yo kobungisa yango te. Eloko oyo za nango lelo tozo te sensibilité wana. J'ai senti que tu as l'esprit de la plénitude du Saint-Esprit en toi. S'il te plaît, que bungisa yango tokoyoka soni. Koyoka sa biso soni te bomba eloko oyo. Ye moko muto bakanga na bilamba ayoko yamba ye azolela. Mais yo alvini moko boyevandi na TV na chair asali théâtre spectacle ya kosamba. Ye faut tala ye mais on peut l'exemple à journaliste belé. Oh, il décidé plusieurs fois Kangisa Nathan le Chic Moukadi, il est vivant, c'est ton ami. Je l'ai appelé Chic, déplace-toi. Nereza Boye, il y a une convocation pour Nayo, pour Yami charlatan Moko qui a manqué du respect à l'homme de Dieu. Les enfants de pasteur se sont décidés à Kangisa yo. Chic Aza. Nathalie moi c'est Chic. Nathalie Bana Chic. Ata bako kangé na bolo côté. Mais moi 3 jours kaka wazo samba na parquet wana akobomanda kunaye. Bana netam so que classe bien té. Pourquoi ça? J'ai demandé à notre équipe laissée. Pour le même cas pour Jérémy. J'ai demandé à l'équipe laissée. Bino bande konanga ba journaliste à YouTube. Ceux qui bolingo ça la analyse na bino. Bo ça la kasi na bien.
comment est-ce que beaucoup la qui s'en a monde entier que vous avez professionnel. Voilà, donc la souka l'homme de Dieu, tu es le micro, on fait sa programme et analyse ba sali, tout ba commentaire de Alvin na sali, azaka yemote et bébé bana poto donc tout ba o baza pe na poto, on tient un peu ba convocation kuna. Non, moi je pense que pour Alvin, je t'ai dit tout à l'heure là que ce n'est pas seulement pour ça. Ça va faire 4 ans. À ça, la rencontre qui part rater. Et c'est belé. Ça, c'est l'excès, tout excès de nuit. N'est-ce pas? À l'équisi. C'est comme si, Azoya na musapina ya zo tchana mnogo ya ngando chaque fois yeba. Ngando ngona banda fongoli mnogo bona tchana musapina bimisi. So le za tour ates ko na mnoko. Nganda linga ya machemba la moga kangiye. C'est chaque fois tchana musapina na mnogo ngando. Atie ya bimisi. Bayawa papa na plateau epeka kati. Na max wana. Max ale la chaque fois. Donc na ki braza ba peka $100. O bandu ko combien gas? Ok, à ça gagne combien? Qui est grand? La grandeur, c'est l'état d'esprit. La grandeur, c'est l'état d'esprit. C'est la maturité. Il n'est pas mature. S'il vient réclamer $100 à la télévision, lorsqu'on l'avait donné les $100, il pouvait sur place dire que l'argent que vous m'avez donné ne me suffit pas. C'est pas bon, ajouter. N'est-ce pas? Yo, c'est journaliste. Parce que on laisse ça qui braza, tu l'accompagnes. En papa, tout ce qui est néo qui va plus au transport au pays, tu prépares l'arrivée, tout ça, parce qu'on laisse ça combien ça l'action et simbi peut bien ma casse. Tozongi. Est-ce que c'est le pasteur qui l'avait donné $100? Et c'est notre frère l'homme Mwamba. L'homme, moi, on laisse ça. L'homme a mis $100. L'homme le producteur. L'homme t'a payé $100. À $100. Mais ceux qui ont dit que ça, ils ont cocaté. Il y a ça, c'est quelqu'un l'homme. Il y a quelqu'un qui a pasteur, on laisse ça. Oui, papa, quand même, je suis content, frère, l'homme m'a donné $100. Mais, la famille et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen, bon, ça a $5,000. Par rapport à une semaine, et ceux qui 3 jours, dans la salle, dans Brazza, sur 4 jours, est-ce que beaucoup ça a $10,000? À 5 ça. C'est pourquoi je te dis, être grand, c'est l'état d'esprit, c'est la maturité. Mais lorsque un grand monsieur comme lui, on le dit à un grand, non? Il quitte sa maison. À Sokoli, à Pagoli Mafuta, à Lati, à Luki Place Linette, à Azul Linette, à Bakissi. À Yeti, à Vandi, à plateau, par le baquet. Nengezawana, Tokenara Brazana, Pasteur Walesa, $100. Est-ce que ça, c'est un geste de maturité? Numéro de téléphone. Plus 243 85 42 53 682. Plus 243 85 42 53 682. Nous avons un très grand programme de prière. T'as le bilan on a posé là. Magamongo elle a tellement pasteur on laisse na bana na yena maman jeune. Et là vous êtes dans mouvement il y a pasteur mo faire braza. Pasteur Mbayo azote l'église na biso kuna. Dimanche ateyika bo maman jeune pa telemi. No kim ndenge bazoyo ka bezo pesa $20. Dimanche à l'obio. Il est comme ça. Avant il a dit, je vais honorer mon père spirituel, Moutou Alexandre Nzambe. Il a construit une très belle maison pour son pasteur. Vous voulez qu'on laisse tout le monde diffamer, parler mal d'un responsable parce que aux gens à YouTube, oh non, c'est de trop. Voilà. Excusez-moi si j'ai été trop licolo, si j'ai eu à vous choquer. Je vous présente mes excuses. Comprenez quand même. Comprenez que c'est de trop. C'est que nos amis journalistes et YouTube, c'est de trop. C'est de trop. Voilà. Mes excuses. Je disais, nous avons un programme de culte habituel, mercredi et vendredi. Et le dimanche, Pasteur Alessa sera déjà ici à Kinshasa. Moi, j'avais pris l'avion hier très rapidement pour venir parce que des journalistes m'appelaient. Ils voient 17 fois. Le journaliste avait trop besoin de moi. Je me suis dit rentrer rapidement pour voir et puis chercher d'arranger certaines choses. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Tous les enfants de l'évangéliste Claude Kabunduale, ça. Nayabi, pose ça, Bozanango. Namona abotine la vidéo chaque fois, mais vous ne réagissez pas pourquoi. Bino monde entier botine la vidéo, Nayabi. On a, quand même, on s'est dit, remettre les trains sur les rues. Hein? Pareil, il y a 13 ans dans la rue, et ça l'a bien.
Barou, il y a 13 jours en araille plus tôt. Ça va nous faire du bien. Je vous aime beaucoup. Les dimanches, on est à l'église. Mon numéro est le plus 243 85 42 53 689. First Lady, Bokolombo, bonjour à toi. Que Dieu te bénisse. Merci pour tout. Que Dieu soit au contrôle de tout. Surtout de tout. Et toi, tu sais le tout dont je dis. Que Dieu te bénisse. Mes salutations à Mamoumbouy Françoise depuis l'Allemagne. Merci d'être là. Que Dieu te bénisse, maman. Merci, maman Geloualé, ça pour tout. Une maman bien. Que Dieu vous bénisse. Merci à l'évangéliste Kaboundoualé, ça pour la confiance dont je suis bénéficiaire. Tous les amis, Apôtre Magna, merci à toi. Toujours à l'attaque, je suis content. Merci. Déjà, c'est dimanche, mariage, Apôtre Magna. Je ne pouvais pas prendre beaucoup de temps. Apôtre Magna, félicitations, félicitations. Déjà, c'est pour ce dimanche. Je vous aime beaucoup. On se retrouve très prochainement. Merci.